Bonjour, bonsoir, Balandi. Nous sommes des shows d'Enar TV. Merci Naba au Balandi des shows d'Enar TV. N'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV à la réalité. Tout partager nabino ensemble. Ndenge to so la nabino. Nazana li solo moko papa nabiso yeko senga conseil public. Nagolinga olandanga vraiment na bokebi po oye ba kopesa papa nabiso conseil. Nini okiko yebisa papa nabiso asala. Tosoli na papa na biso mulai, menga na kobetela yo bref, essentiel. Papa lobi de show, biso pe na Afrique du Sud, tolandaka yo na bokebi. Papa lobi de show, natalaki émission na osalaki ya la femme soyez soumise. Oyo salaki nandeko grévis. Yango esali kenga pe na pesa oli solo nanga, osengela nga conseil na nzela ya communauté. Papa lobi boye de show, nga naza na Afrique du Sud, na Cape Town. Nabalaki mwasi nanga na Kinshasa. Nabalaki ende mobali abalaka mwasi après doté, adoté, asali ba mariage na ye abengisi mwasi na Afrique du Sud. Mais papa lobi de show tant mwasi nanga ye na Afrique du Sud. Na yebisaki il faut faire attention na makambo ba camarades oya mituli kolo po na Afrique du Sud. Plupart ya basi oyo bakangaka suki. Baza na ba désordre belé na kati ya mabala na bango. C'est-à-dire bazana ba comportement ya ko déconner ya ko bima hors de lit conjugal, c'est-à-dire kindumba toza wana papa lobita on yambi mwasi nanga na ndako tozalaki tozali na tantine moko akangaka suki tozalaki na ye wana na ndako yango na yebisaki mwasi nanga na kolinga te osala camarade na tantine oyo basi bakangaka suki plupart na bango balobi nyonso te na nyonso il faut exception basi o bakangaka suki na Cape Town. Ba femme mariée bazali, ba mama ya bana baza, basi ya batu baza. Mena kati wana bambuma mabe ebele. Bambuma mabe ebele o bazo bebisa ba vie ya baninga. Ti sa toza wana. Papa lobi de show na pekisa mwasi nanga okokanga suki te na Afrique du Sud par rapport ya ça. Ayebisi même tantine o to vandaka na ye na ndako. Ye akoma kobima même na ba Nigérien. Azobima na ba Nigérien juste pour na koluka ba intérêt ya bambongo ebele. Oyebi basio balingaka bongai trop. Yaya koluka bongai, oyebi te bongai basala ka wana eza pona nini. Eza na basi ebele bazo sala bongai na bambongo kindumba. Yango papa lobaki na mwasi na ye na lingi te okendo kanga suki. So oke kanga suki ko molekaki bo kendaki bo lekaki bo kendaki boy. Ba problème eza na ndako libala. Tantine auto vanda ine ndako moko bazaba na basio ya bongai. Alingi ya ye bana babenga ye yoyebi kaka bao ya kilo wana ya kilo mena ndenga kindumba azokanga suki ye moko na ba Nigérien c'est-à-dire eza na ba congolais mususu na Afrique du Sud bakanga suki mais du fait que milliers bazalaka basangana na ba nationalité belé na ba Nigérien ba Somalien ba Nigérien batekaka drogue na Afrique du Sud baza au moins na bambongo moko ya mufuati na bambongo loyenge bambongo mufuati na ça veut dire yoyebi mbonga drogue ndenge ezala. Alors du fait que basalaka tapage na mbongo trop, ezana ba congolaise mususu bakoya na ba piège ya ba Nigérien wana, bakoma kotambola na ba Nigérien bakoma kobima na ba congolaise pona lokoso ya mbongo. Yango papa lobi de show tant mwasi na ngai na yebisaki likambo asuki ekosimba te awa to yebi kokanga suki vanda na ndako ngamoko na kozwa responsabilité en tout comme un homme. Tout ça wana. Bref, mwasi auti Kinshasa aye akomi na Afrique du Sud. Papa lobi de show na tikaka mwasi nanga na ndako na kenda musala chose grave. Mwasi akoma kobima na tantine wana o mobali apekisaki ye. Ba memi ake kanga suki na Cape Town. Ndenga ake kanga suki bongo sans autorisation ya mobali. C'est-à-dire azo frauder en dehors ya mobali. Soki mobali azate ake boulot, mwasi pa akumbani na tantine wana akumbi mama ake na ye na Cape Town bake kanga suki. Or mobali abi de show na linga kite mwasi na ngani atabanzela wana pour éviter les problèmes. Obi mo ba mama soki mobali no azo pexio likambo. Yaya luka oyeba. Biso mibali to mona ra musika, mais basi bomona aka awa. Nanda di solo bien yaya.
pour opesa ndeko mobali conseil. Papa lobi na bande ko remarquer tantine wana akoma ko kabela mwasi nanga biloko net sapatu akabeli sapatu na tuna mwasi nanga pourquoi okiko ndima kabelo sapatu en même temps nga na opeso mbongo nga na zo sombe yo déjà bilamba. Papa lobi des choses or tanga bande ko pesa mwasi nanga ba sapatu azo flatter ye po bimisa ye libanda. Yoka na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Maman yoka mwasi andumba bebisaka mwasi ndenge nini? Mwasi andumba bebisaka muninga na ye na ndenge nini? Akoluka abanda koya kosala ba vanteur ya bongai. Ya bongai wana azosala ngo na kindumba. Bongai na ye azozwa bambongo na ye ba tapage na ye na kindumba. Yo za femme mariée. Tantôt yo za na ndako ba parents. Camarade ayela ka bongai, camarade o ayela ko bongai. Mbongo azozwa na banzela mabe. Akoluka influencer yo akabelo sapatu, akabelo sac, akabelo mbongo. Ma copine yo vanda akabwe ya to kenda na biso boye. Ezara nango juste musala. Mais tant ba omemona nzela wana ekolongwa musala ekomi banzela kindumba, ekolongwa musala ekomi banzela mususu. Yango plupart ya basi ya mabala ya faut bokebaka. Ba camarade ya bongai oye po achaka kabelo ya 800 mètres. Ya tika ya achaka kabelo ya 800 mètres. Oye alataka crayon ya 15 cm, tika lata 15 cm. Oye alataka boy elo pe balataka toye barate soki ezaka nini na nini mais bino bana basi bokweyaka mingi na ba influence boy. Mama na ndako libala to na ndako ba parents keba koyoka ka camarade ayaka ko laksa yo bongai. Oyebi bongai ya sala kana zo rambongo wapi. Faites attention, tokangi parenthèse landa lisolo eba pourquoi na lobi bongo. Abanda ko kabele ba sapatu, zo elamba zo nini nzoke zaki influence po amemayi na nzela suki. Or nzela suki mobali aboyaki. Bref, mobali so ake musala, tantini wana kumbi mwasi abatu, femme mariée, ake na ye kokanga suki. Papa lobi de show mukomsu na vanda bato ba obenga mais mwasi no yo to moni awa zo kanga suki. Papa bi mais jamais mwasi nanga kanga suki te. Mukomsu ba benye ndenge wana papa atiki musala, po banda osala musala ya car watch. Bande kwa Afrique ici ba ebi car watch bato ba kengela mituka. Donc aza indépendant, aza na chef te ya ko kengela ye. Azwa mutuka ne akembango. Akekuta mwasi na zo kanga suki na Cape Town. Papa lobi azonga na ndako. Na poko tango ba ekokuta na mwasi anyata ye lukutu. Lukutu teke bo abeti ye na ndenge ke obi mwasi na mba nde baswanaka. Bref papa obi na mekaki ko simba ye na nzoto. Ba discuter abi na pekisa ki o banzela wana. Bref na mukuse po lisolo papa eza mulai na obeta essentiel ba piste essentielle pour yo comprendre. Ba ye ko bota mwana moko ya liboso. Du fait que mwasi asi akotaki banzela mabe, mwasi akomaki teti, mwasi akomi impoli. Voilà côté mobali apekisaki mwasi po ayebaki ndenge kosuka soki mwasi alandi nzela ya suki. Du fait que mwasi azwaki tetiès na ye a continuer kolanda tantine wana pe a sonam tantine wana bande ko ya kobimisa mwasi abatu ya libala akufa. Tantine wana akufa, papa lobi mama wana akufa, tokolobe atina ye akufa kite po toza wana te akufa. Pe a sonam biso to obetaka lisolo ya papa. Papa lobi tantine wana aka kokufa. Tango baye kobota mwana moko na mwasi na ye, mwasi teti ya nyama. Teti yesu ane uti wapi na ba camarade o mobali apekisaki. Teti yesu uti wapi na nzela ya suki. Papa lobi de show basio bakanga suki na Cape Town. Du fait que suki bakanga keza na mbongo ebele, plupart na bango bazara na bambongo moko koleka ba salaire a mibali. Du fait que ba na mbongo ebele koleka mibali na bango na bandako, bayokela mibali te, bakoma ba impoli, bamsu bakoma ko déconner ko bima même na ba nigérien libanda ko sala kindumba libanda, mais baza ba femme mariée. Pourquoi? Parce que mbongo bakanga na suki eza ebele koleka ba salaire a mibali. Mingi ba to sara mibali na bango te. Voilà pourquoi papa lingaki te mwasi na yake ndozwa ba comportement wana. Yango lingai mwasi ne avanda. Mwasi lokola yoka kite asalaki o mutema na ye esepelaki. Bref, baye kobota mwana moko. Juste ka tant baboti mwana moko, mwasi aboyi alobi ya kovanda esu na libala te. A préféré azonga wapi Kinshasa. Papa lobi de show na bondeli mwasi na ndenge nyonso. Na memie pa basali ya nzambe ba meki ko bondela ba meki ko expliquer ye e kocha we bimiawa. Bref, mwasi ye kozwa makolo ake Kinshasa azongi. Mwasi ye ko kende Kinshasa pour la première fois, asalaki 8 mois na Kinshasa. Avandaka na yeka akuna.
Papa tali abi a des choses du fait que na tikala ina mwana inane nazo souffrir na mwana. Papa zo kende musala amemi mwana na voiture, atelemisi voiture na pembeni papa zo sala musala ya kokengela mituka. Bande ko Afrique du Sud baebi musala o nazoloba. Papa lobi ba camarade ku bande ko c'est ce qui police a constaté yo ya ka musala na mwana na voiture, ba robotolo mwana parce que eza ba acte yo balingaka te na l'état eza lokwa ko bobenga ngoni. J'oublie encore les termes. C'est-à-dire, eza intolérable. Ya kozwa mwana otiki na voiture, yo zo sala musala jusqu'au soir. Ba robotolo mwana. Papa zagi na souffrance ebele, papa bi des choses mwana inane. Maman na ya kimi ake Kinshasa, mama boyi koyoka. Na inane ona papa talaki moya vivre ye moko ezalaki te. Papa bi des choses na ba pe na zwa mwasi ya mbangu na Cape Town. Na kokuta na esuka na mwasi moko mabe, oya koya ko souffrir mwana nanga. Papa eko recourir na vie na ye ya sima. Azaka na fille moko balinganaka avant ya na Afrique du Sud. Atindi ndeko moko na Kinshasa balukele fille wana. Baluki fille wana, fille eko se retrouver na Pointe-Noire, Brazzaville. Bref, papa koti contact na fille wana basololi. A expliqué vindengeza, bref bazongsi bolingo. Mais chose grave, fille wana botara déjà bana 4. Papa bi des choses du fait qu'abota iba na 4 na mona yi peut-être assez akomi maman akomi na maturité donc azana bana 4 ngape na mwana aoki koya asunganga abokola mwana nga en attendant to luka pe solution ya bana na ye po baya na Afrique du Sud. Papa lingaka bala fille wana oyo azana Pointe-Noire mwasi wana ya kala ayebisi famille na bango na Kinshasa non na lingbo ke loba elanga mwasi tel famille na Kinshasa babi non toki ko ba elo jamais deuxième enfant tandis que en fait toki jamais kobalela yo deuxième femme. Tandis que moi sinon liboso na bokabwani te. Bien kaye na Kinshasa, mais pas na bango ba ebite ke yo na bokabwani jusque la biso pe to ebite ke bokabwani. Eza ba problème entre yo na ye ekozala bien. Soko lingi to ba elo deuxième femme, to kende pa na bango lokola to balaka ye, to sila na bango, to ebisa bango ke ya mwana bino na biso, ya mwana bino na mwana biso et sili comme ça to balela yo deuxième femme. Papa bi des choses na mona ki omila ti ba kenda kuna ba kenda ko sala ba dépense wana nyonso na kata ina mukuse na zuka mwasi nanga o ya utai Brazzaville na sololi na ye na ebisi yaka en attendant ti ba zwa ba solution ko luka ke ba ke na famille mwasi nanga o to bota ine mama mwana basila naka o wana ya déjà po bokolelanga mwana. Papa bi des choses mwasi azali na Brazzaville na Pointe-Noire abino ngaso olingina na Afrique du Sud lokwa na bana 4. Sombela mama nanga congélateur potikele na mbongo wa commerce potikala ko bokolelanga bana tout ça wana. Papa abi des choses ezali na problème te na futeli na billet Pointe-Noire Brazzaville Kinshasa na sombeli mama na congélateur na pesi na mbongo pona bana nde batikala na Kinshasa mama tikala ko sala business abokolele bana. Bref, mwasi wana aye na Kinshasa oya utai Brazzaville aye na Kinshasa bafandi na papa na biso. Papa lobi des choses ngana kanisa ki na zui mwasi nzoka na kende ko kota na double problème. Chose grave. Mwasi o ayaki na Afrique du Sud autaki na Pointe-Noire. Suka na elima. Papa lobi des choses wana nde suka na ngwalima, ça veut dire ngwalima fois 10. Juste un mois, 2 semaines yoka événement. Papa lobi des choses mwana mwasi wana uti Brazzaville aye na Afrique du Sud na bengisi akomi. Na lakisi mbongo na zara na ngona valise pour papa ndeko bomba mbongo na e cash ye mo na valise. Alakisi e dollar, alakisi na rende ya bambongo Afrique du Sud. Apesi e fungola simba tanke mwasi mama ya ndako. Zwa fungola valise batela mbongo. E ko sala kaka 1 mois. Mama abino tindela bana ngambongo na Kinshasa nde batikali pa mama mo eloko akolia papa bi desho na zimbongo na tindi mwasi asiliki abi mbongo na tindi eza muke 1 mois seulement ya arrivé mbongo na tindi eza muke koma yo zo sala demi sala osa koto na koto okendo tindi ya bana ngambongo muke bongo ya quel courage, quel courage, quel courage. Papa abi desho du fait que to discuta kina mwasi likolo ya mbongo na tindaki ezaki mbongo moko eza suffisante pona bana na ebalia na Kinshasa. Mais ya lobi te eza muke ifale na bakisa. To discuter papa abi du fait que to discuta ki na mona ki un peu suspect
na bimisa eka mbongo na nga dollar na valise na passeport na nga na ba document important na pesi pa garçon msu tozali ne to fute esika moko bombelanga. Chose grave. Papa lobi na kende musala, ka nde na kende musala. Mwasi atikali na sima. Abuki valise, abuki caisse, azwi mbongo nyonso ezalaki na rente, monnaie locale. Elima akimi. Elima akima papa lobi tina lelo mwasi akima na Afrique du Sud. Ngana eto mona na kaisute kwen mwasi akenda kokotela. Papa yebite. Wana na 1 mois 2 semaines seulement. Tango atindi mbongo na Kinshasa 2 semaines après mwasi ayibi bambongo wana akimi. Papa lobi desho na kanisa ki mwasi nzoke lima ya suka. Angwalima fois 10 ayiba mbongo akenda. Papa atikali na souffrance na makanisi ezo continuer. Oya Kinshasa mama mwana oya kimaki azonga Kinshasa mwasi na ye moko. Tanga yoki ke deuxième femme o mobali na azwaki akimi aye kobenga mobali na ye 8 mois après. Asengi mobali ba pardon ka ndenge zara mobali abi des choses na zaina na choite du fait que moi les appé o ya bota moi na zaki muke moi na sala musala zaite na zaki bloqué pour moi na leki muke kokenda ane na musala mikonyo so bakoya ko botolanga mwana na yoka kimawa na zongisi mwasi aye na Afrique du Sud akimaki 8 mois azongi lisusu bavandi mikolezo kende bambulezo kende baboti deuxième enfant bakomi na bana mibale. Tant que vous avez bana mibale bana ba matsaki moi ba âge ba 6 ans et puis na mususu azaki je ne sais pas en fait 6 ans et puis mususu azaki 8 ans. Moi c'est ko décider lisusu akende na Kinshasa cette fois-ci abi azokende ko assister na mariage ya ndekone ya mwasi alinga bala. Papa na biso abi des choses na bisi mwasi komo ko kende tala komo ko kende mariage na Kinshasa. Mukanda no ya malamu za na ngote oyo zokenda Kinshasa. Ko kende Kinshasa na mikanda ya comment dirais-je na ba mikanda COP, ba mikando basalela rabatu na Afrique du Sud, ça coûte trop. Ça coûte beaucoup. Ba va evione nyoso sala ezo consommer. Comment on ko tindara mbongo te pona mariage mais yo mutongo kene Kinshasa pona mariage andekono a mwasi. Mukanda malongo za nango te plus les transports. Moi c'est abilo kuta etaliote eza problème ya ndekona nga zobala nazo obligé na ken. Papa abi des choses, papa na baona Kinshasa eko benganga. Façon papa bokilo abenga ki zaika pour l'exécution. C'est-à-dire basi basola ina mwana ya mwasi papa bokilo abengi non mwasi na ndenge ezana ifo ya na Kinshasa leki na mwasi azobala ifo yepe azala. Bref papa abina ndenge azaki voyage na yeye moko Kinshasa papa achaye na voiture aketike na aéroport apesi argent de poche kende kotala mariage andekono na Kinshasa ebongo ozonga kokoma na Kinshasa 4 mois après mwasi azozonga te 4 mois papa abi deshoye kosala na zui contrat moko boye ya bateau na kindosa na bateau du fait que zaki contrat moko ya bien na bengi mwasi nanga zonga ponga na zui contrat musala mwasi abi mais comment okozwa contrat musala sans que oyebisanga papa bi des choses mais mwasi biloko azolo bananda comprendre te Afrique du Sud musala eza mwa passe contrat on a zwa que za contrat moko ya bien est-ce que pona zwa contrat ya musala il faut na yebisa mwasi tandis que yenda kenda ki na Kinshasa il faut zonga po ya koboko la bana 4 mois atikali kozonga te na bengi ya koboko la bana nga na zui musala papa ndo sa musala okengela mituka azui deuxième musala na bateau abenga mwasi abi non de toute façon nga na koya lisusu te na kozonga isu na Afrique du Sud te tout ça wana papa akwei kao papa abi desho na koya kao na réponse mwasi apesa inga mwasi alobi ake mariage et comme même ça mwasi azonga mwasi abi na ozonga isusu te papa stress elekaki papa abi des choses na koma ekoyoka lipeka na kingo ekomi ko bendana c'est-à-dire ekomi ko kangama papa so azotambola po yoka bien fois tombola liboko fois soulever liboko likolo po e dégager po kingo na lipeke ekangama akemona mosali ya nzambe ba meki ko sambelela papa na biso ba yebise ndenge zana il faut mona médecin parce que ba symptômes wana ozo présenter eza bien te comme peu ki kozala ba débit AVC du fait que ozana ba problème. Bref papa kende ko mona médecin traitant na ye médecin tali papa na biso papa za ya kobela te papa za en bonne santé mais question eza selon diagnostic ndenge ayebisa ki médecin les médecins confirmé que eza débit ya AVC du fait que ozana ba problème belé na mutu okozwa AVC il faut ça l'effort ya ko se dégager na ba problème nyonso za nango seule solution
il faut longola ba problème nyonso eza na nzoto na yo sinon okozwa AVC. Papa na biso abi des choses na salaki effort na ba prière nazo meka ko bossa na maamba mwasi nanga. Ezaki kingo na lipeka ezokanga ba. Bavandi lelo ndenge tozawa 3 ans après depuis mwasi ne akenda. Tokomi na 3e année depuis akenda ka 2e voyage. Akenda ka fait ta mariage ti lelo 3 ans. Question tozana ngo ya suka yango. Papa lobi des choses mwasi abanda ko koma ba statut na na Facebook alobi famille na ngande nyonso yanga. Malamu kutu na zanga mobali me famille te. Et comment il quoi mobali abwaka ba jeton na Facebook ba famille ba benga tala bilo mwasi no azo koma tout ça. Po yebsaka déjà kozonga te na simana komi ko bwaka ba jeton. Papa bina bloka ka na Facebook la mona ga subilo onete ni messenger. Totikala ka na WhatsApp. Abenga ka soka lingi. Soka lingi abengi asoli na bana. Mais papa lobi des choses naza sou na posa na yoka mungongo na ete. Du fait que AVC linga ke betanga soka bengi et comment on peut sanga souci. Po na bana, po bana babota ki mibale, moko na kati ya bana mibale, moko aza na problème mental. Moi na problème à mutu, ana moi retard ya raisonnement en fait. Du fait katika ngana bana mibale, lelo oya liboso akomi na 14 ans, ya mibale akomi na 12 ans. Ya beti 3 ans depuis akendaki. Papa lobi des choses na ko supporter sous présence na été en fait, na ko ka supporter mongongo na été. Papa tout ni boy. Est-ce que c'est important de continuer ko sola na mwasi wana? To a bloqué mba mona WhatsApp, basila na bloqué na téléphone WhatsApp, basila na pona libela. Pour depuis moi c'est à 3 ans. 3 ans depuis akenda, akomara ko benga ye na téléphone. Asola na bana mais papa tanga zoyo kaye ezozongise na ba réflexion. Papa risqué na AVC, lipeka na kingo ekomi ko kangama. Papa na biso asengi conseil public asala nini? Atika kaka basola na e po azobenga po asola na bana mais tango asola na bana yeba réflexion comment dirais-je raisonnement na souci ezozonge na mutu eza important à continuer ko yamba appel à mwasi wana to a bloquer partout na téléphone WhatsApp pe bakata po na libela histoire et si là voilà question tozana on pona papa la biso yango wana eloko ni yoki ko yebisa papa la biso na kati na expliquer ma camion su bien ndenge leki papa azana besoin tout na conseil. Est nécessaire à continuer que cela na mwasi wana na biloko nyonso mwasi asali mwasi akenda 3 ans yango ya kimana ye mais abengaka soki alingi 1 mois 2 mois 3 mois après abengi papa bloqué pour na ba jeton na Facebook na minute abenga na WhatsApp. Est-ce que c'est nécessaire à continuer que cela na banango? Est nécessaire à continuer ko yamba ba appel na ye? Papa zoe bate asala nini yango papa na biso abi des choses du fait que na landaka yo trop tia sujet nanga pa na yo keloko nini communauté ekoyebisanga a continuer ko sola na mwasi to a bloquer de toute façon ayoka ka susu mungongo na yete parce que santé ya papa pe bandi ko kende en péril papa zo risquer AVC pour na souci atikala na bana mibale mama akima ye moko baswa na te eloko te papa lobi des choses to vanda na ndako libala liboso na bande ko simbe na nzoto mais tango unaki ko mona keza na importance te tango to ko bota mona mibale na tikala esu ko simbe na nzoto te na comprenaka ki aza mwasi peut-être akoyoka kaka mais ye moko ko senga kende fête na Kinshasa ndenga kendaka fête ti lelo 3 ans mais papa komi na traumatisme na vie na ye papa lingazwa AVC likolo ya mwasi akimi atikio na bana misato c'est en fait na bana mibale ce n'est pas facile. Papa eko senga conseil asala nini elo ni yoki ko yebisa papa la biso soki aza ndekono ya mobali ndeko mama soki ndekono ya mobali basali ye boy conseil ni yoko pesa ye de sens a conseil yoko pesa tia ye lokwa ndekono ya mobali okoyebise asala nini na mwasi ya boy ndeko mobali soki aza leki na yo to aza yano ya mobali okoyebisa ye nini na mwasi oyo azosala ndekono ya mobali boy soki oza papa okoyebisa mwana na yo nini ya mobali oyo mwasi na ye azosala boy soki oza mama mwana wa mobali mwasi na ye azosala ye boy okoyebisa ye nini toza wana zwa ye lokwa ndeko na mobali po yeba kopesa conseil. Voilà oyo twenga toloba pona papa na biso yango wana benga des shows de Nar TV na ba sujet bien tolobela ngo numéro na ngwana ezoleka wana gravé tia na WhatsApp partout oza okozwanga
papa na biso abenga depuis Afrique du Sud alobi Deschou na Afrique du Sud pe tolanda kayo pesa biso ba sujet bien oyo komeli yo komela ba misusu te ko sala bien lelo toza na émission na biso en direct ya tia cloche de notification quand on na lakisi yo ngonga no eza na des traces de vibration et ko sala bien ceux qui na koti au koti émission to na ngo lelo na pourquoi ligne ouverte téléphone ouvert benga biso eza émission moko ya kafu ya mambo ko kamwa mambo ya na mokili o ndimate si je trolobe na pourquoi zala wana opesa biso ba réflexion to cha téléphone o bengi to yokani yo koloba yaka oyo kandenge makambo zo sa na mokili ya to sa ba émission o po ba erreur e komela biso te voilà pourquoi to sa ba émission en ligne zala wana ebele yo tala aka na retard po oza na cloche de notification te cha cloche de notification ngonga no eza na des traces likolo nde ba olaksa yo okorate émission te voilà otonga to loba pona lelo le plus important ko bosa na raté sur otali émission nyo soit des shows de Nar TV partager pe ça pe bande comme sous batala to koma ebele po to zwa masolo ebele to yebisa yo to yebisa penga ba erreur elongwa kati na biso e ko sala bien aimez commenter votre émission ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya pe sa réponse ciao.